Des bandes à London TV. Nakoti sireku penazie ya noteo. Kasalobi nanga nini na problème nanga. Bakota kaboloko soki obuki mibeko nini olingaka na sala. Des bandes à London TV. Vous allez calmer. Nga musiko boto lelo kango. Boto lelo kango. Des bandes à London TV. To le la ville mbilo yembo. Yona lobi na ba auto yoka na ba auto yoka na te to sangana na nko. Ba woyoka ba ondima po ba o ba beti. Et ça lit rien. Ça lit rien. Non, ça lit rien. Donc attends Zembo mo ba bien mo exact. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde. Sikano Sobino Bozwami, Netando Ikenabino, na téléphone Nabino. Avec moi, votre humble servante Zizou Zidane, Ndeng Bonungako Benganga, Zete et Mounene. Les autres continuent toujours, Tolobaki en mode matanga. Ça continue. Mboka viva la musique, villageurs ezalina ba villageois ebele tout le monde ba villageois bazali balanga nzemba viva la musique bazali ndenge papa tika kibiso akenda atika baye bazali oyo lelo pe moko ya ba généraux asila kokoya na kombo ya lambio bozolanda ba émission nyonso to sala to saki na ba danseuse bomoni ndenge ba danseuse pe ba leli ya bango chorégraphe ya munene international en personne de lambio autai kotika biso pe ba programme boye bango kaka na ni pas que chez Maluma Kengo TV na ndenge ezal kokendele. On dit un grand merci na Nzambe nda pesi biso opportunité oyo ya lelo kozala katikati na oesika pona kosola isusu en long et en large na entretien na biso par rapport ya liwa oyo et frappaki biso na RD Congo. Donc voilà, je suis pas seul, je suis avec mon collègue Boa Lubanga que je dis déjà merci to entretenir lelo na Boa Lubanga yambi wabino pati pacheko wazali moko balanga nzembo moko ya ba généraux na kati ya viva la musique. Bonjour Boa. Ouais, bonjour maman Zidane, merci na fidèles internautes et merci na abonné na biso ya Maluma Kengo TV, merci pour la confiance, merci pour la fidélité na bino, vous continuez toujours à s'abonner, vous partager, vous aimer, vous commenter. Ya ronde au sala ga biso to kolisa toujours musala na biso. Je dis merci encore na vous maman Zidane. Merci. Toza awa toza na moko ya ba généraux ya mon local na kombo ya Pati Pacheko en mode matanga ka ndenge maman Zidane nskolo ba tozo continuer toujours ne tout perdre moko ya ba icône na kati ya viva la musique lambe mutape sa danse ya kila grosso danse e bini sa monde entier. Donc toza na Pati Pacheko to ko betali solo azape na ba témoignage parce que azala na ye avant na ye aliana et donc la raison que ça m'a le pas maman Zidane tout ko continuer toujours émission ça qui j'ai dit déjà bonjour à bonjour Pati Pacheko. Ah, bonjour Boa. Boni. Ouais, ça va. Vraiment, c'est un plaisir à trop qu'on a reçu dans le plateau. Nakoti sireku penazie ya noteo. Kasalobi nanga nini na problème nanga. Bakota kaboloko soki obuki mibeko nini olingaka na sala. Équipe Nyosto. Merci. Tout ça en mode matanga. Tout ce qu'on perd moko ya ba ndeko na bino les musiciens nene ya mboka na kombo ya lambi. Ozana ba témoignage parce que vandana oliana betene pour orchestre moko. Ya malamu nini osoko vandi bo ozokanisa pona lambi. Tango uti mboka ye okanisaki te mapekwe ya kana nzete yolingi kaka fiele okanisaki nde Kinshasa biso eza yo fele. Tango uti mboka ye okanisaki te mapekwe ya kana nzete yolingi kaka fiele okanisaki nde Kinshasa biso eza yo fele. Angwash papa wemba lobi tozonga mboka emawa kuru yoka lobi tozonga mboka emawa ekumanya lobi tozonga mboka emawa vie musée lobi tozonga mboka emawa
Bangwa Shiva, Bangwa Shiva. Voilà, c'est un grand plaisir. Le villageois, vous s'est retrouvé vraiment justement toute la communauté congolaise ici quand on tout aux alliés, tout s'est retrouvé déjà. Vous sentir que tu as mis à l'anganzembo. Donc, on va tout une question à répondre. Moussa Oyo à Salaka. Vraiment, c'est un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir vraiment. Lelo, Ezali Passi, Ezali Mawa, regret Ezali Mingi. Petit Pacheko Lelo, Lambio, Azali Sousouté. Est-ce que pour Nayo, Ndengi Bozalaki, Lelo Lambio me te perdre? Au Koutanakinae, aux Alakinae, dernièrement passé Wabi, dimanche passé à Sonagi Matongi Mobimba. Est-ce que vous avez l'occasion au Koutanae ou dernière fois au Koutanakinae, Ezalaki quand? Merci beaucoup, Maman Zidane. Bon, je vais vous dire que moi, Nicolo, tu as tu ratanaki kukutana na l'église Saint-Joseph dernièrement le 24 avril na messe ya hommage à Papa Wemba ezalaki na Saint-Joseph. Donc ye pas zalaki nakutana na bato bamonana na ye bayebisi nga azalaki awa. Donc juste après messe, je crois asalaki banzela na ye misusu esali mwa mikolo tomonani na ye te. yango nomoni nakanisi ye mbala mona eloko na ye wana asala po so na bina badanse na ye na wana wana ebende na lokolo donc oka te. me yango nayembika eloko na ye wana asalaka ntango tobandaki nouvelle écriture nakanisi ye na eloko wana. donc esalaki mwa mikolo ebele tomona ye nete. mais dernièrement neve na ya Henri Banga autaki otika biso mpe namonaki asalaki publication moko alelaki makasi vraiment na perdre neve na ngai. bon namonaki kaka vilambi aleli tobenganaki ne tosololaki nalandelaki mpe nasuetaki mpe bacondoléance mpo nayebaki mpe Henri Banga wana ezalaki kaka na année oyo je crois année oyo bien année passée. Si je me rappelle bien, bon, comment on a tout le monde, tokabona boye, nabika vila mbaki na matete, moi makambo belé, en tout cas tout le monde en a une moi kala. Dimanche yo, nayi ko apprendre moi pas Zimbabwe que azalaki côté Matongia après RTNC, malgré ça qui émission té, mais abetaki tout puisqu'il est vraiment on les a pas parlé na. Donc, on a regretté quand tout le monde a susté, moi, voilà quoi. Okay. L'artiste a regretté que Bakutana ait été moi, Mikole Bele. Tu as une illustration par rapport à un artiste épinglé. Il y a passionné qui dimanche na Matonge. Tu as un témoignage moko Bakota qui na le pango moko pe akabela ki maman moko 10 000 francs. Maman na akabela 10 000 francs. Je crois que ebi maman ngo akabela 10 000 francs. Maman na amilié limbongo wana te. Lambio a koufi. Donc maman na zibambo akende ko mona ye abimisi 10 000 francs oyo Lambio akabela ki maman na zo regretta zolila tala 10 000 francs kabela nga yango bi maman yo zwa apesi zibambo 10 000 francs azupe 10 000 francs pesi maman mais maman na amilié ki 10 000 francs na te merveille surtout ça même morale dans la caméra au tele son illustration na ya dimanche ndenge feu Lambio atambola ki na Matonge akende ko kabela maman na 10 000 francs. Ah, bon. Vie, mais quand dimanche, on a pouvoir la quoi, on dit la carte. Tu es le petit maman soso, côté maman soso, tout le monde gagne la yé, on va dans la télé, on va le milieu monde de nana to dumbo ta sumona te maleki agino tala yusufu na ngini pa kozo mona albe ile hote bita naza mera la continue à faire 10 000 francs et si qu'est-ce que va 5 ça pesi masoso après c'est que 10 000 francs pesi nga ya ba 5 ya sika ya ngaku na liaki ya moso za ngaka mamba yango aye mokora yenga ngara ko tilikane mayalo barange yase akamati mbongo yo alobi kamata otikamela omela bien nonga dunga lina tina mandeni
nalukele tike mpo ya kotala mpo mikolo oyo okimi ngai ate mama nazali nayebisi ndibambo bino na tomonaka na couloir alobi te nazali na ngai kobange eloko te mais zwa oyo nakoya semaine oyo koya kobutela yo mwa fata mpo angulia yango na mbongo otanga mpe ngai ya sika eza lokwa moto ayekolaka ngai nani akopesa ngai lisusu bambongo ya sika oyo ngai nakozwa mpa ya lambe mwana ngai soki akei azongi azongi aza kuna aza kotindela ngai ongo yango wana natonga lelo na sikoyo banda nasukolaki nafandi kaka nakotalaka kaka mbongo yango lokola ye aza penepene na ngai ndenge eza kopesa mwanani yango yate nabombaki yango nabomba natia na portefeuille ndenge yalobaka tia na portefeuille bota mbongo yango nakoboma mbongo yango nayoka susu yango lisusu yaki esalinga nde pasi po moto ngai ngati nde mama leki akende kobenga ye ate kosala ye po mikoileke belambelambe aleka na sakawe epa na ngai te mbala oyo alekisi toni tokobisa kuna mobimba yango namona esalinga mpasi natuni libambo ayali naye komona mpe bango na libambo lokwa bakota te yango nakamwe ka likambo akufa lelo banda ntongo lokola ngai nafandaki nauti otukwa na vandi apesi biso mawa témoignage ya mama yango wana oboka maso naotomona image wana bon nayebi ndenge tozalaki nayebi ndenge mama soso azalaki na vilambio donc soki tokomi répétition nano ebandi te biso nyonso tozalaki kose ressource kuna vanda kuna nano kopema moke avant tokota tobanda mosala masoso tomesana ine vraiment mingi nayebi vie lambio vraiment azalaki okotele mingi donc nakanisi lisusu alors masoso mpena moto avivre des pavés lambio atikali ntina souvenir bon en tout cas apemaka na kimia elolobango wana et voilà ok, merci beaucoup. Tout ce monde a image, on a essayé de vraiment pas si mais ainsi va la vie. Les années na biso nyonso donc dans na tane ça la pas si on a mozala ginaï bo passer ba bon à kendeka ba tika bino c'est bit. Ok, Pati Pachiko. Entre bino bana vivre la musique surtout nouvelle écriture. Et là nini bozo bongisa to organisation nini bozo sala pour na liwa ya frère Nabino Lambelombo. Et là, on peut te remarquer, Bino Bana vivre la musique, surtout il y a une nouvelle écriture, depuis Bolongwa, depuis fait beaucoup le parcours, vous avez une unité. Parce que tout le monde est mis sous soi, Pompo Miyake, Naba Bendo, Bazosa la organisation na Bango, UPA, on a habité, ceux qui bossent mon groupe Moroboé, ok. Vous s'organisez pour la matanga, na éviter. Ba danseuse pe wana côté na bango bazo sala. Ba danseuse o ya mikolo, to yambaki bango baleka toujours chez Malma Kengo TV, ba sala pe organisation na bango. Parce que pourquoi pas bosangana ega bino nyonso, bosa l'organisation moko ya bien, ok ça elo moko ya bien, matanga pe leka bien. Merci pour la question na, mais na ebi to sangana. Omoni boko bandana entre bino, mais sukalango il faut tout sangana. Donc on est le tome. Donc Tom Soumoni déjà la partie c'est ça la moi organisation la bango mais Sougalango nous allons faire un tour pour coller la Velambio tout sangana. Depuis que maman présidente Michi Vundu côté na epekuna Velambio alega qui est Udako zali ya ba danseuse ya Congo. Est-ce que vous avez informé na Udako na organisation de danseuse? Est-ce que vous avez au moins une relation vous entretenir bino ba nouvelle écriture na ba danseuse na katia Udako? Bon, on a habité on a vraiment dans un courant na ngote ya organisation na bango. Donc on a habité que dans kende kuna on a comme pas vu la beauté.
nan mpe tokutani mpena na bamasa mosusu te mpona koyeba ndeni makambo yango ezokende mpona kotya motu mpona koyeba vraiment ndeni okokende po kokotelema po otalaka vie banda akufaki ezali kutu prévu bakunda lelo vendredi ndenge monde achante alekaki alobaki mpona famille biologique déjà il fallait kokunda lelo mais famille artistique nde baboyi tala kaka azali n'importe qui te il faut quand même organisation ezala bato basangana po ke basala organisation au moins teke eza mpe temps yo mpe nde yambi yo lelo na Maluma Kengo TV okobeta mpe mbela na bandeko na yo oyo il faut baya bokutana bosangana pour avancer déjà beaucoup de baninga ndeni ba avancer pour avancer pour la lambio azaki moko ba généraux en tout cas makambo lambio viwana baroti kango na famille te lambio baroti keleka famille te moni famille au sala programme nango ndenge basalaki ya mbangu wana mais famille artistique donc bango lexa ebongo mbangu te donc yango wana nayebi ke organisation mosusu ezosala babenganga badani kule babenganga bazotuna programme mpo fo baya banew jack baza na balusi kuna ifo baya donc moni bango kutu baza na kati donc to nazoyoka manda chante azoloba banini donc ye kutu toloba aza azalaki mpenza na kati na biso te mais azwi na ye parce que azomona bino moko mpe te non donc nakoloba nini na famille na cadre famille artistique aza na droit apesa idée asala donc ndenge nazoyoka boye donc alobi na place ya baartiste nyonso tu oyo batikali donc eza bongo donc eza programme moko moyen bakende na mbangu eza te il fallait vraiment esololama mwa ezwa mwa temps gouvernement mpe akota po lambio akundama mpena na niveau na ye puisque lambio aza vie moko ya pamba te na monde artistique ya mboka na biso aza vie moko ya pamba te do bakolekise mbangu ndenge wana te. Ok, merci beaucoup Patiko tosoli makambo ya matanga parce que azalaki frère obozalaki na ye siko tosola no makambo no le prince de Molokai. Oui. Oui, babenga et prince. Oui, je me souviens. Pourquoi babenga prince de Molokai? Ah bon, wana eza talaka ye moko Dixi Papa Wemba. Via aza suna bomoi te po aloba lisusu mais asa alobaki donc ayebi ntina nango ayebi ntina normalement yenda faut ekumbama mais omoni tout le monde na matanga yo za prince de Molokai mais tout le monde na matanga on dit Patiko za prince atelemaka aloba parce que ye moko le vieux abenga au prince. Bon nazali eza te kaka naloba mpona matanga aza na problème pe il faut que signaler que aza na problème voilà na otelemaka mpona matanga te donc matanga ya vie lambio ezali matanga ya artiste nyonso tu bino mo boyebi na sur boyebi parcours avie wana aide bato ebele oyo baza na bagroupe na baformation badanseuse na bango na bachanteur babina dovia asali mingi na mito moye atanga moka na welela eza te abengaka le prince de Molokai parce que Thompson ndongo yaki viva la musique ozalaki mwana moke to mpe mpona respect to mpona boulot yemba tonde te omoni viva la musique eza orchestre matongi bien que komai na mokili mobimba mais eza orchestre matongi ndenge avia lobaki Molokai donc Molokai oyo ezolobela masimanimba lokola oswe kandakanda India mais voilà symboliquement quoi il fallait moi quelques avenues pour ça la combo Molokai mais sinon ça tout matongi pour moninga na prince de Molokai mais naza ya matongi ya koto voilà vous comprenez donc on est pour relaxer non ça tout matongi donc mon orchestre nyonso eza na fief nango eza du temps je vis à la musique d'où moi je suis des matongi natif pénadon
eza jemo eza biso et puis naza cantar zomo do mokwei bampena quoi zongisa biso na arrivé na nouvelle critique pe na nzembo no otala nzembo moko na nouvelle critique nakotisi reku mpe nazwi ye ya note kasi alobi nanga nini na probleme na nga bakotaka boloko soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nga nasali Zidane mpona koma mopaya lelo yo amotema na yo songiselanga ata eyano mpona pemisa mabanzo manga po epelinga motora nazali moeve. En tout cas bravo bato mosusu bayoki nzembo oyo bayoki akapela osali ezongisi bango mais Pati Pacheko ntango vie abengaki oyo le prince de Moloka parce que ntango oyaki na mouvement okuta mpe bavie bazalaki est ce que bazalaki na yo bien mambo te noleka nango bien to mwa bahaine mo ekotaki non bon na vie vala musique ntango nga nayaki nakutaki bon nde tozalaki cours des grands biso toye nouvelle écriture donc bavie oyo nakutaki na bango ezalaki bavie lokola babayi lokanto wana baki bavie na biso mpenza oyo bazalaki na liboso mais bamasa tokutanaki na bango ezalaki c'est bon ndeti bavie lambio kone jaki bazalaki wana bavie lambio bavie jes nimbanza bavie pino jogo bavie ichari donc via pema na kimia bavie lokola baichari donc na bato mosusu bamasa tokutani na bango baibos les grands bati bapompo miyake bon ndenge ekipe esalamaki wana ti balibérateur mpe bayaki nde tosalaki ekipe wana na bamimici mvundu bachantal nota bachantal ngao na bakoko mare wana nde tobandaki d'accord anya bayaki après ok merci Pati Pacheko bato balobi bino nde bolingi mouvement na bino esila ekweya parce que pourquoi je dis ça ba bino bozalaki bato oyo bakombo bande kokana mingi na vivre la musique surtout ba na ba cours des grands tozi ba vestino tozi ba bailo kanto to na nouvelle critique tozi yo tozi ba pompo miyake ba bendo mais après l'autre la fois passée to la liga to la mudiboye tout le monde vivre la musique et mais au moment koto basali ya bango koto pe basali ya bango pourquoi désordre wana na orchestre parce que orchestre vive la musique est grand mouvement les mouvement ya mokete et misi ba star pe ebele obi basala mama mine na monde entier pourquoi bo sangani ka bino ne sauter bo sali ba mo vive la musique moko après ikomaki o asalaki bo désordre wana tout ndenge zoleka et be ça image il y avait beaucoup ouais bon bien sûr ça image mais eza bavoi moko erenyaka mpo moni kowelana et puis non respect ya maloba mowei babengaki yo non respect ya maloba mowei donc so otali bien vie beaucoup le testament na ye artistiquement asala yango kaka na kati ya baalbum ozo comprendre ya famille peut-être mare azali nango ndenge akomaka avant puisque moni vie aévoluaki na mikili ayebi bamakambo yango nde esalaka asalaka testament wana oza vivant oza na maladi te oza na kolongonu olobaki no eloko boye soki naza te nini boye mais artistiquement mpe vi aza kosala yango na nzembo nini soki opesa somo exemple moko po tozonga po toyeba eloko alobaka boye ezaka nde mpona boye dire na domaine songolo babengi yango expérience mais na la vie ata toumeli tozali se bamateur ayemba pota ya moke ekoki kokumba moto te na liwa tokeba yo moto change nga identité akoma kobenga nga Johnny Lopez soki oza en colère journée na ngai komaka ndenge
on a aussi la solo vocal, on a vu beaucoup les autres signaler que ça c'est le prince de Molokai. Convoqué pendant la cour royale, ça c'est le prince de Molokai. Siko, testament banwana. Babenga gaote. Ko benga ngala ndeni. Mon papa mi ya ko benga gaote ya mone beto sali plan roya. Babenga gaote. Non, ngaba ko benga ngate. Nandeni. Ba benga ngani ni logo ezali na ngwana. Bo benga ngai prince bo benga e bo nga siko no benga bana. Mais tout le monde a participé. Non mais on est makamsusu ha bo attends monsieur je comprends dans côté. Ils sont à vivre la musique oyo. Ils sont à maboga mère Amazon. Mère Amazon. Oyo et Tikalaki. Après donc after Papa Wemba. Na bana viva. Oyo ils ont créé par ba master ou kino ba poka bazana ba pompo bazana. Ozomo qui dit bana viva dit viva la musique. Ozomo bon mutu ndeti ngasiko ba biloko wana nyostu nga azali kolo nango. Oui. Vous comprenez? Mais ça prince papa me d'abord là ça prince. Donc baron benga ngati. Vous comprenez? Donc ngandi nazo tala ba olinga boyete. Ngandi nazo tala ba structure oni zo kende. Nazo tala si ça va ou ça ne va pas. Si ça me va ou ça ne va pas. Bon, na bi ke ndeto sa boye bat ba kokanga maboko te. Bat faut ba luka kwanga ba nini. Ba sara nde ba no sala. Eza pour nous pérenniser la combat Papa Wemba. Mais pourquoi pas Maman Amazon a bengaki bino pour album et outé ko bima. O bana o papa o bazalina papa o bakene obeta bazalina papa na orchestre. Album na bonge bimaki. Mais tu qui place album betité mais pourquoi pas Maman Amazon tant atala que na so ça album bana o batika iloko no bayebani na noté. Na benga no bambiako bazalaka baya basunga bango parce que l'autre fois redi a misi ba le quand to aller rappeler une émission alobara non so ba bengi biso to koya na biso poto tsa poids na ba jeune o batikali wana po album pe ezwa kilo na ebité bino tunde bozalaka na bozalaka na problème na mère to ndenge ni non c'est-à-dire mère banda kala bane ko s'intéresser pena na makambo ya musique. Puisque mère a parlé. Maman Amazon, Mangoko maman. Mais album oh yene mta simbiango. Oui. Donc moni mère a tiré la charge moko boye. Vous comprenez? Père a qui mère a tiré la charge. Azaki sko na ba conseiller ya malamu te ba yebisa mère. Neni mère a etambolaka. Donc moni mère a le rôle étiquette kaka par rapport à Maman Amazon, nous savons comprendre que mère bena ba mouvement bena donc bateau mère azo tika neti basala loko ngo de la idéologie baza donc babadi comprendre babi neni no star babi ezali babadi te donc fufu pene lemba quoi ah ben oui tozo monango bazo kotisa susu komba vivre la musique mais beta te trou on comprend donc ba ebité moramni faut basala et puis et ça ne l'eau mobo ya motuya et ça te pongai vous comprenez maloba ya moué faut respecter vraiment batu musu ba pesa ngo conseil pour na batu makamba ba famille batu musu mais na oyo par jalousie bazo na babeta ngo kara yango nous mona débandade total les alliés na kati ya clan vivre la musique. Mais des bandes on a zo bungisa mémoire ya ve beaucoup azaki mutu moko te lelo soki yiba oba kwei ke nyoso tuna sime kufa vraiment c'est inconcevable. Bana moloka ba villageois bana viva au fait bana viva boza wapi botelema bati pache ko yeyo azobwaka mbela azoloba bato balegaki o bazaki pemé na mère ba aider mère te pour que viva la musique et continuer et telema vraiment comme papa Wemba kokola la beauté tout le monde a le 24 avril to sala ba kermesse sawa kermesse c'est ça mana matonge la fois passée kutu salami ya bongo donc ezokene na kosila ce qui n'est pas bon na kati ya village tout ça na kati ya village mais kermesse ezokene na osila tout le monde ba utaka partout ba chaîne mnene yaka libanda mboka et yaka ko filmer kermesse wana mais pourquoi pas équipe orchestre na yé moko penza moko vivre la musique et si la kaka boy ce qui n'est pas bon du tout na bana vivre ndé bozo mona partout bozali bati pacheko akocha numéro na susu bozali bo benga et bo continuer ko soutenir bango pour que bazongisa vivre la musique
balanga nzembo nyonso bazala basanga comme aza prince donc aza na pouvoir epesamaki pa papa bondima bondima ngo omoni meilleure histoire yango eza boye babonbon babiscuit baboudin basaucisson totikelaki bango bazwa na bango mais babosanaki douane il faut kaka bafuta douane douane mde bomi bango douane ezoboma bango na minute oyo nde eza boye nakomoyoka mawa au 7e édition 7 ans passé vi mokulu kei mais eleki bien mingi te nakomoyoka mawa mais naorassuré bana viva la musique ozala calme nga mo sikoyo botola eloko yango Patiko bato bande kosoutenir bino surtout bozalaki ensemble na papa o bando kotsape na mbongo na bamanger mpo na vivre la musique o bando oyebaka papa ngai naza mpe na villageois nalingi mouvement na ngai kende liboso est ce que bato wana ti lelo baza kaka baza na bango bato yango bazali na bango okotanga 2 3 bon bapire baproche ko yo oyebi ke bavigile maswa bazali le maître de suspense. Mais pourquoi baotika orchestre qui na kufa boye mouvement munene le roi vivre la musique comme na désordre o asali yaye o azongsi yaye bango baza parce que image ya papa ya veut beaucoup le mdezo kufa bon bazo ça l'interpeller té bazo ça l'interpeller té quoi yango wana ngamo na ibinde na osala le roi le prince de Molokai cher internaute tous en a Patiko Yé aza le prince de Molokai. Yé moko ve beaucoup à l'obango na studio donc a pesa pouvoir. Le roi le prince de Molokai, l'ensemble là na bana vivre la musique à tout. Bon baza na Poto, Angola, Londres par-ci par-là. Yé alinga zwa sikoyo maramutu na maboko, bo soutenir yé a robenga ba master tout, na ba oyo batika lagi na mouvement. Ba ebinde nini ba sala eloko ndenge za. Caméra za liboso na yo ngwana, loba bana Molokai bazotala. Bon, on a habitué Bozolanda ngai de partout. Mokili mobimba talaka viva la musique mokili mobimba. Bon, problème tout ça dans le mouvement. Le clan viva la musique a un problème jalousie. Oh batumsu bazalaki nango. Yango na ikumbi batu na marambo quoi. Mais on rassuré bino ki kala mingi te. Nous faire revivre Bino la musique du village Molokai. Vous allez brancher. Vous que Bamsou beaucoup déjà au lemba mais nous la Moussabino Kalamingité. Dernière question. Ezara moko iba fa pesa ndimbola. Oyo kanga batu na makasité quoi. C'est ça. Oyo kanga batu na makasité donc na beta ba oyoka ba ondima po ba o ba beti et ça lit rien. Ça lit rien. Non, ça lit bien rien. Donc attends c'est bon ba ba bien ça te. Voilà pena nazana olibela mambasolo album yokanité nzembo yokanité. Et ça là n'a pas si fort. Non ka qui paraît bon ba voix ya papa wemba isakuna ba nini boyena boy. Or bon. Voix papa wemba faut papa wemba ka moko. Zomo. Donc ndeka na lobai bato nyosu ba memai jango ba pena ba badi quoi kotisi sukombo ya viva la musique à trou na libulu vraiment oh ezaki ba bilo mo buye ba biso oyo vie beaucoup achaki motema ba kotasuka pour le 20 mai oyo ngako ya après le 24 avril na 2016 wana vie beaucoup azako linga a représenté les sous biso. Ton azul ba biso nga nazaki souté via zago lukangai. Nga nazaki boyebika nga na mwana palette. Elle mo boye mo caprice. Le mo na OK nous tam soupa les princes. Tata moi si de papa les. Ouais, caprice va prince. Mais na parler na bino. Non? Chez bino za na oga. Le nasaki moi déplacement na la papa qui non fait batalo kwanga tant qu'il y a un bon moyen pour tous les laminités donc
via zaouli alilaiki non petit on a fazala ba pompom yaki bazongaki na bendo ba utaka Afrique du Sud bazalaki tela ina posa a représenter biso sous le mouvement bon après tu étais sur une ngaoya dommage ton Côte d'Ivoire a une nazin donc ezalaki idéologie moko ezalaki déjà pas na ye quoi omoni eloko oyo akanaki asala oyo esalami te donc nzambe apermetaki te voilà nzambe apermetaki te pe à son âme avait beaucoup le sika pe bien pe mara toujours na kimia parce que tokotangaka kaka kombo na ye pour l'artiste ne meurt jamais awa bana na ye bazobundana lelo pati ko le prince oyo esika azali azala ya kosepela parce que atangaki na kati ya bagénéraux na ye abimisaki prince moko lelo prince wana azwi le devant abi komba papa wemba ekozindaka jamais ok maman Zidane a une dernière question parce que toujours j'étais déjà vers la fin question dans tout les princes de Molokai ne vous allez gana tangana des chanteurs wana yemba mabe nde tozalaka chanteur bande mama be azalaki te papa wemba soki azwi yo en tout cas oyebaki na yo il peut être mon nom sur vendre big te master ou aller na boulot bazalaki pe bon koleka na boulot c'est dur puisque omoni nde tozalaki wana baconfondaka jamais culotte na pantalon comprendre moto azalaki na batembre na ye omoni bon nakoki kose compare te na moto azalaki première voix nga na deuxième voix et puis toza tembre moko te quoi ozomona nga na bando osalaka oyo ngai nyama na nyama bengama na kombo na ye omoni question réponse oyo ezoluka olinga na répondre yango ozo comprendre mena nani donc ozwa réponse comprendre. Voilà, merci au cause de la réponse. Je ne sais pas, Boa, si tu as un mot à dire par rapport à l'entretien Bisso, parce qu'on est arrivé presque à la fin. Tu habites Boa. Je dis merci beaucoup, maman Zidane. Merci, Nafi des internautes. J'espère que ce n'est pas la première fois et la dernière fois que vous m'avez Bisso de Soussou. Bah commentaire na bino de kosala ke surtout mon que tout travailler qui mabe tout ça qui malamu bino de botalara parce que bino de boza ba supporter biso toza ba joueur na kati ya terrain ba place mususu ya défaut moi tout mon nango ezalité mais bino boza mieux placé pour na yoro nango tout comme na biso na souka. Merci artiste Pati Pacheko, merci maman Zidane. Je dis merci beaucoup à ma tante chérie depuis Paris, Justine Lubanga. C'est bellement votre homme de serviteur, beau Lubanga, garçon capable. Merci Nabatutu, merci Nabatutu Bozuli Bakou Yakota Labiso. Critique, remarque, conseil, comment commentaire, numéro Zali, Robenga, Touyambara téléphone, Toyokaka, pour Moutayo, Karanda Salar Makambuya bien. Merci beaucoup maman Zidane pour l'opportunité. Merci, je l'aime bien. Je l'aime quand il parle, le garçon capable de moi, la guitare Tongo, je l'aime comme ça, donc voilà. Amilinga Mingier, comprenez, il est comme ça, il est très beau comme Dieu. Donc voilà. Quant à moi, Pati Pacheko, Toko Sabino, situation Moko, Toya qui pour la matanga, excusez-nous, Tozu Alanga Nzembo et Zalaka Bongo, il faut être le bateau décortiqué, Tozo le lambio, mais pourquoi? Vivre la musique, ils ont se faire sentir. Il fallait qu'au côté à la fin fois entretien à Bisso pour te découvrir Makamo le prince de Molokai a aussi Koibsa Bisso. Mais entre temps, il faut voir que Azali en convalescence, Azaki a Bukana, Azana problème na likolo, il faut y moko à expliquer Bisso. Peut-être que Yango, ils ont parmi les raisons où on a mon na matangate, un mot avant de chiter, où Bisso aux qui passe wapi et puis aux un niveau ni bayo o balingakayo bayebake aux un problème. Na likolo basa la ndenge nini au fait pona yo. Ouais bon non peut ça merci na batunu sur ba prêter attention na bango tango peut-être na passe ça ba passage na écran et puis on peut ça merci na bato va soutenir ngai le roi ba fortune Kito bazinganya ou Batlora Babona Lukalamu, Didier Diego, le Turc noir, Hervé Kanga, donc on peut ça vraiment beau théâtre. Pourquoi pas na Arnaud Iwanja, Yokasson, on peut ça beau théâtre
Léon de Chine. On peut s'emboîter à trop. Chamberlain Yoko. Et puis la grande équipe à Nezam, plus 243. Donc, on a mis au Lobate. On a aussi un bateau qui est ça là quelque chose pour les gars bien. Nalanda qui n'est vu l'ambio. Azul est là. Elle a rapport à bateau susu. Pour bazoura problème. Et bon, à ça qui est na écoute. Donc vraiment bateau bazoura mité malam. Là on s'est manifesté. En tout cas, la musique à Bozali, ça quelque chose et vous bana qui Bozali en haut quoi. Puisque mingi au baizate lambio le akenae bino boyebi ninga zalaki soit les na écran batnu sous ba sepelaka la façon na zalaki donc akendeka na kimia et puis na rolo belo mo boye ndinga na yebi normalement tant mutabota maka lokola lelaka fallait batu balelaka ba accompagner na ba pleurs tant mutakufaka lokola pema na kimia fallait batu ba sepelaka. Donc je crois to le laver lambi na loyembo ya on a lobby na ba auto yoga na te to sangana nko pour dit le prince Jango et qui est bien toko puisque son na kanti vina ninga zala ko sala biso pour to zala le mo bomu na bulembi le mo bomu zo compointer lisolo bien ça soutenir mouvement au bende na mopanzi bo ko sa zu téléphone mo na kosi alors on fait beaucoup Côte d'Ivoire après Kenya ouais après Epsibino Den quand la tête au Côte d'Ivoire et motivation ya kosakana te na olingatika nzoka vous aussi la Côte d'Ivoire vous aussi non ba stratégie petit nanga to vanda boete il faut to sala lambi Viking Paul mutu munene ndo kiandombe moto na Nzambe papa na Sido papa na Aiki papa na Riva en tout cas Pemana sali trop. Pemana sali trop, voilà. Paul du Prince de Molokai à Lobi à Leli à Lobi nyon surtout au Yakore Koloba bisoto senga kaka Nzambe abati la molimo na et Pemana kima na kimia vraiment so ko pesa numéro na yo batu bazana ngo mais na moment où il faut pesa pour que toza matanga na mode matanga faut aluka ba benga mtu nyonso alingaki lambio akokoleka partout akokoleka pe pas le prince de Molokai c'est pas grave so ko pesa contact na yo si possible numéro na ngai ezali 00243 9 97 57 55 15 00243 9 97 57 55 15 voilà les numéros nanga donc au nyosu alingi azonga akomelanga alikaka na numéro wana ozonga moko. Voilà, tout est bien qui finit bien. Là, je dis un grand merci à mon papa qui bongue ma fou, pourquoi pas maman Jean, la mère Jean de moi. Un peu sur Bambote Belé, Sikozali, vraiment, pourquoi pas ma maman Charlotte Leurs. Merci Sikozali, bon séjour à toi, Nakitchasa. Pourquoi pas maman Élisée Binda depuis Strasbourg, maman Nzambe Apambola pour tout. Nanyon sonné au sert pour na moi nayo. Depuis Bambote Hacham, Bote Belé, Marina. Pourquoi pas toi, ma copine personnelle privée, Joël Akele, Jeanne Badjoko, Maman Isaac, Francine Bokamboa, Tété Ondoski, Napesi Mambote Bele, et Sika Bozali, Bissora, Tozo Lela Kaka, Tozo qui est petit à petit, bah programme Ezobima, Toro Bandeni, Toko, Salaponako, Kokunda, vieux beaucoup, là, Tozo Senga, les sous-sangles dans ces unions, Sobo Sangana, parce que asala kine musala pana bino bo sangana bomi ba témoignage c'est fait un homme généreux social hein to les pena to pese bonheur na yé to pese bonheur na et puis
aimons-nous réellement vivants. Na minute on était parti kwa zawa. O bato balingaka ebo se manifester. Tous été mukolo mutasa chezolo likolo akomona yango te. Ye asi akufi. On est comme à titre posthume, comme makamususu. Donc akomona yango lisusu te. Bandeko to lingana vraiment tango tozali na bomoyi. Depuis Belgique, est-ce que vous allez pourquoi pas à mon boss Veni Mabeka, les anciens d'Acelebo na pesino Mbotebele encore Jovial Nive à mon Victor Sapou na pesino Mbotebele vraiment fait un caca, on ne sait jamais une année de plus ça se fait voilà. Quant à moi, je vous dis déjà merci. Un grand séjour na mon frère Fanfan de Kazana Kishasa pour l'église mission prophétique la restauration de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis déjà merci. On se retrouve à la prochaine si Dieu nous prête vie. Des bandes à London TV